pour cette journée combien mémorable, pour cette journée dédiée à l'enfant africain. Nous, en RDC, nous sommes bien en Afrique et au cœur de l'Afrique. Le 16 juin, monsieur le journaliste, nous ne cesserons pas de nous le rappeler. Il y avait un fait grave. Les enfants manifestaient pour leurs droits à Soweto. Et à l'époque, c'était l'époque de la ségrégation raciale, l'époque de triste mémoire où le noir était brimé et les enfants ont été massacrés le 16 juin. C'est pourquoi les autorités ont retenu la date du 16 juin pour parler de l'enfant africain. L'enfant africain, l'enfant, monsieur le journaliste, il y a plusieurs catégories des enfants. Il y a des enfants des familles nantis, il y a des enfants des familles pauvres, il y a des enfants en situation très difficile, des enfants en rupture avec la famille. Ici à Kinshasa, on les appelle les Shege. Et à travers le monde, il y en a. Il y a des enfants associés aux groupes armés. Il y a des enfants autistes. Il y a, monsieur le journaliste, il y a plusieurs catégories des enfants. Et chaque enfant a droit à être élevé, éduqué, instruit, secouru, selon sa situation, pour qu'il puisse bien se construire et travailler pour la nation, l'Afrique et pourquoi pas le monde. Mais aujourd'hui, quand nous jetons un coup d'œil, monsieur le journaliste, bien que beaucoup de choses ont été faites pour les enfants, mais il y a encore beaucoup à dire et beaucoup à faire. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on nous a parlé de la loi sur la personne handicap. Et pour la première fois, les albinos sont intégrés comme handicapés parce que ce sont des personnes qui souffrent de manque de mélanine. C'est un handicap, c'est congénital. Et l'enfant albinos maintenant, l'enfant albinos doit bénéficier de cette loi. Dès que la loi sera promulguée, j'en appelle au concours de tout le monde, de même que nous nous occupons des enfants handicapés moteurs. Il y a des enfants non-voyants, malvoyants. Et maintenant, l'enfant albinos bénéficie d'une loi qui l'intègre comme handicapé. Alors, voilà encore du pain sur la planche, monsieur le journaliste. Je souhaite que les ONG, les ASBL, qui viennent en appui à l'État, soient en tout cas vigilants, soient diligents pour que les lois qui protègent des enfants, des lois qui protègent les personnes physiques en général, soient appliquées. Nos droits sont protégés par les lois, à commencer par la loi fondamentale qui est notre Constitution et les autres lois qui en découlent. C'est à nous, chers amis,
chers compatriotes, c'est à nous, vous tous qui me suivez, à chercher à faire appliquer nos lois, à faire appliquer les lois. Monsieur le journaliste, je suis activiste des droits de l'homme, droits de l'enfant. Nous nous battons pour la promotion, la protection des droits de l'enfant. Et ces droits-là sont contenus dans les lois nationales, les traités internationaux, en tout cas, les textes souvent sont négligés. Et dans notre pays, le respect des textes pose problème. Et je mets le doigt là. J'insiste sur le respect des textes. Nous avons des textes qui prennent en compte la protection, la promotion de l'enfant. Mais ces textes, à plusieurs égards, ne sont pas respectés. Alors pour aujourd'hui, monsieur le journaliste, 16 juin 2020, j'en appelle à tous de respecter les textes qui parlent de l'enfant, qui protègent l'enfant. Et je demande à tous de nous lever et de nous battre pour le bien-être de l'enfant, le bien-être de nos enfants. Ainsi, je pense que notre pays pourra accéder au développement, car les enfants, c'est ça la relève. Ce sont les enfants qui vont prendre notre relève, monsieur le journaliste. Voilà ce que je peux dire pour la journée d'aujourd'hui, 16 juin, journée dédiée à l'enfant africain. C'est le journaliste na wuti koloba wana français te mokolo mwa lelo mikolo zomi na motoba ya sanza ya motoba ezali mokolo oyo tozali kolobelela makambo oyo etali bana. Bana mwana azali mutu oyo aleki nanu mibu zomi na mwambe te, moins de 18 ans. Yende tobengi mwana awa na mboka na biso 18 ans. Bana bazali ya ndenge na ndenge. Bana basusu babotami na mabota kitoko nyonso ezali. Bana basusu babotami na mabota oyo papa mama bazali kolandela makambo na bango. Bana basusu bazali bana oyo basila kotika libota, baza kobika mosika na libota, tobengi bango bana en rupture avec la famille. Na kisasa watozo benga bango bashegi. Bana basusu bayali bana oyo bazwaki bango na makasi bakotisi bango na ba groupe ya bitumba. E bana basusu bazali na ndenge babotami likame ekwelaki bango bakomi handicapé. Basusu babotami poso pembe ndundu. Poso wana pembe tobengi ndundu albinos ezali handicap po bazali na mélanine te, couleur oyo ya moindo oyo bango bazana yango te. Yango wana esengeli bana banso bazwa lisungi na ndenge ya kokoka. Pamba te mwana azali mutu moko oyo asengeli asungama, kotangisa ye kelasi, kolesa ye, kolatisa ye, pote lobi akoma mutu, lobi yenda kokita na biso.
lobi yende mutu akozwa bisika na biso akokipe biso e akosala mpona mboka mpona Afrika mpona pe mokili. Na yango wana esengeli totala malamu makambo ya bana bazala malamu. Tangu totali makambo ya bana malamu kolandisama na mibeko pamba te ba makoki mabiso ba droit na biso makoki na biso ezali na kati ya mibeko. Monsieur le journaliste, mobeko moye motali kobatela bana pe kopesa bango makoki mabango. Loi portant protection, promotion des droits de l'enfant ezali charte africaine awa na Afrika. L'enfant africain potoza kolobelela l'enfant africain mwana ya Afrika. Charte africaine des droits de l'enfant ezali. Kasi soko totali malamu mbala mingi mibeko mya biso ko banda na mobeko likonzi ba mibeko misusu tolandaka yango te, batu batalaka yango te, bakonzi pele mususu batalaka yango te. Yango wana esengeli totelema ba mama ba papa bandeko na bawenje na biso bakonzi kuna bazali kosala o bazana mokumba songolo mokumba pakala totelema tofungola mibeko ya mboka na biso, tofungola kobanda na mobeko likonzi na mibeko miso, surtout mobeko etali makambo ya bana, tofungola charte africaine des droits de l'enfant, tofungola convention sur les droits de l'enfant, totala ndenge bayi mibeko basemboli makambo ya bana, tosalela yango po bana bazala malamu. Nauti kotanga wa boyeke bana baza ya ndenge na ndenge. Bana basusu baza babota mindundu. E lobi tolandaki awa na mboka na biso na programme ya bandikape. Na yango ngape na lobi mwana ya ndundu azali handicapé oyo poso ezangi nene langio ya mwindu melanine. E poso wana esengaka balandela yango. Bomakweyaka na Sud Africa tango mondele alaki onyokola batu mwindu. Bana babimi na balabala ba manifeste pona makoki na bango batindi police babomi bana. Nde yango mokolo yango ya le 16 juin bakonzi bakamata yango te ezala mokolo yo toza kolobelela makambo ya bana kosenga na bandeko na bakonzi totala bala tozala malamu na bana. Conseil na kokopesa yango wana. Bana bango moko bazali na makoki, bazana ba droit. Bazali na ba droit. Kasi tango moto ozali na makoki, ozali na droit, yeba ke ba obligation ezali. Makambo oyo ezali lotomo pona yo esengeli osala yango. Nakoki kozwa exandaki sa moko.